Mbote na balandi émission Tolikati na Bonzambe ezalingai wabino mère Dorcas la grande dame, la porte des gentils. Oui, avec les juifs je suis juif, avec les grecs je suis grec, avec les gentils je suis gentil. Pour avancement ya royaume et Nzambe. Bandeko tozo pesa toli kaka nde to mesana rolobake émission Tolikati na Bonzambe eza émission oyo eko conscientiser mutu nyonso par rapport à la réalité à vie. Vous savez, dans la Bible, il y a nyonso ezali. Nyonso ezali parce que Nzambe nde mutu akeli mokili oyo toza. Et pour na bien-être ya mutu, pour na bonheur ya mutu, pour na bolamu ya mutu, esengeli mutu atambola selon ba principe divin. Yango tolobi toli kati na Bonzambe. Tozo pesa toli par rapport à la réalité nyonso ya vie. Sans exception, vous savez, depuis un certain temps, tozo lobela mambo ebele, tozo développer pas mal de thèmes. Tozo lobela sur ba cause ya ba divorce parce que ezali parmi biloko ezo ronger société. Et depuis un certain temps, les amis nazo ko développer thème oyo na bengaki na kombo ya mabombami ya makelele ebele otoyo car les mystères de plusieurs sonorités. Et je cite l'argent, le luxe, la gloire, l'élévation, tout ce que nous aimons, tout ce que nous envions. Oh, nyonso mutu aluka, oh, nyonso mutu alingaka. Et tozo meka kopesa conseil les amis par rapport ya makambo tozo mona ezo salema. Mutu alinga bonga, mutu ana posa akoma lokola songolo. Mutu ana posa bayembaye, amata, atombwama, adondwa, araignée, azala na succès. Ce qui n'est pas mauvais, mais tozo luka ngona lolenge nini. Nde place bablesse ezali. Et à cause, tope à force ya koluka gloire, ya koluka mbongo, na ba loleng à tout prix, et so sala ke mutu a dévier tope, a s'éloigner, a s'écarter na présence ya Nzambe o amokeli na ye, et ce qui est très dangereux. Tolobeli déjà pas mal ya ba réalité. Tomonaki ndeko mwasi oyo amekaki kopesa conseil par rapport ya vie oyo ya mené ya mambo ya kutani nango et pour a épargner baninga basi mususu ba se retrouver na nzela wana te apesi toli alobi vie ya mbangu pema alobi vie ya lokoso vie ya luxe vie ya koluka mbongo à tout prix eza très dangereux. De commencer à comment ça la prostitution jusqu'au point ya kobimana banyama bambwa et attrapaki maladie akufaki. Tobeta il solo na il y a quelques semaines passées na âge à 23 ans atiki mukila fleur d'âge les amis 23 ans nous bébé asalina nous eloko tatiki mwana te akufi akei atiki villa na Gombe. Que servira-t-il à un homme dit la Bible de tout gagner et de perdre son âme? Les amis, la Bible déclare ne te tourmente pas pour t'enrichir. Oui, n'y applique pas ton intelligence, car la richesse prend des ailes. Yaya bozu ebota ma papu. Bozu epumbwaka. Okufa lobi ba kundona ngote. Mutu moko te na sena moya kenda. Michael Jackson na kenda tika ba milliard. Azawa pilelo. To koma obeta lisolo na passé. Kobonge ya mabete. Ko simba mbongo ya mabete. Kozala malamu kozala na vie eze luxe eza mabete mais oluka ngona ndenge nini. Les amis, la seule moyen ya malamu o mutu esengeli a gagner vie selon Dieu, selon le plan de Dieu, selon la Bible, c'est en travaillant. Et non pas ya kosala na kosala ba misala ya salité parce que mbongo mingi otozomona ezo circuler na mokili comme je l'ai dit l'autre fois à 90% eza mbongo salité, l'argent sale. Et il y a prostitution, il y a mafia, il y a babenga ngonini. Il y a koboma, il y a makambo bela mabe côté ka drogue et tout ce genre de choses. Dieu est contre ça. C'est contre la volonté de Dieu, c'est contre le principe de Dieu.
Mais malheureusement, ezandenzela oyo la plupart de nous tozo kozwela mbongo. Ozo envier, ozo lula mutu. Ozo sepela na mutu olingo koma lokola ye, mais lolenge mutu azwaka mbongo ndeko oyebite. Et en l'approchant, mutu moni lobi a proposé au banzela bien te. Et mingi ezalaka tant aussi on se retrouve au côté déjà na petit carré. Et moins au échappé ezate. Système ya piège ya ndeke. Ba obwa kelongu ba ozolande lengi wana ozolande sengona un moment se retrouver pas ozana kati entre quatre murs porte à obimelezate bazuyo. Ezo salema ebele. Tolandaki ba vidéo ya bana basi ndenge ba olobake nous ne travaillons pas mais nous avons l'argent. Nous sommes le préféré de Dieu. Et nous roulons carrosse. Bazo bimsa ba brique ba dollar. Bana basi nzora nde bakendaka Dubaï ko la prostitution. Bazo kosa vigilance bato bakanisi kaka mambazo le baiser solo mais en réalité elle travaille très dur. Vous voyez? Malam kuto ke beta cleaning na yo yaya soki à 3 heures soki à combien ozo mbongo motoki na yo nzamba opambola parce que ma komi zolo ba je bénirai l'œuvre de mon main. La Bible dit dans Genèse que l'homme mangera la sueur de son front. Ndeko nanga yo ke na musala na yo kayu na yo na fait à moi obimiso na moi combien na yo. Contente-toi de ça. Le contentement. Oui, lobi eroya ebele vie. Même ba o lelo baza o bazali o tozo tanga ba kombo bandeko ba komi bongo mbala moko te. Ils ont commencé quelque part. La plupart de ont commencé très petits. Bible zo bete la biso lisolo ya grain de sénévé. Balobi ezan kona mbuma moko ya muke makasi. Mais tango ekolaka ekomaka abri ya banyama ya bandeke bayaka na po bazwa malili po bapema. C'est comme ça. Tu vas commencer petit aujourd'hui, mais lobi oya grand oya munene. Yango moni nzamba olo babo négliger faible commencement te. Ndeko na ngai nazo encourager o. Kamo ka tu business ozo sala na ozo minimizango. Nzamba pesa yo talent, apesa yo don, oyebo kata suki, oyebo kanga suki, ozuli kaniso fungola moi salon. Malembe le Seigneur va bénir. O mata o koma musika, ba salon minene eza lelo. O ezokotsa ba mbongo ebele. Mais babanda ndeni ta musumu ko na bandaka na ndaku boy. Moi na voisin akangi suki ba pesi moi 20. Les amis, c'est comme ça la vie. Vie ezate ke olali o la muki mbala moko komi suki ndenge nini. Malheureusement nde lor bat bazo rêver. Yango moni lelo oyo. Batu ba se retrouver na kati ya messe, na pétrin. Et c'est compliqué. Ndeko nanga ko kansate mutozo mona na ba millions. Na posolo la sukola miliki na miel basangisa alala pongi malamu oyebite pongi na ye ezalaka ndenge nini yo za mieux que ye yo za bien que ye peut-être na moi kwanga na dendo ozolia wana omeli mai olali na lobi na kimia na nzoto makasi lui il a des millions, c'est pas le cas pour lui hein. Asa tourmenté par des esprits, vous voyez, asa tourmenté. En fait, c'est compliqué. La vie a tellement de réalités. Né l'on est comme ça batou lelo que bon envier te. Ou envier kate, contacte-toi de ce que tu as. Déjà na mukilo to kokanakate. Ngana anga yo zayo. Oui, Bible zoloba grâce ezo kesenisa biso. Onzamba cheka tina ngate. Onzamba pesinga apesi yote. Et diversité on a même tezo sala nzambe nzambe. A se glorifier nango siko yo lingi nga na zala neti yo topo lingi okoma neti ngai tope nga na lingi na koma neti yo ne place bandeko satana ya ko proposer batu makambo ya lolenge na lolenge et na suka nango mutu mutazala perdant parce que la fin de toute chose ezalaka. Oui, na mukili otoza okomela okolia okolata okosepela mais ko bosa na teke okufa olingo lingate okokufaka un jour no matter what okokufaka. Donc sans exception, ça la mutu mote na sena moyo mobutu aza wapi. Bible zoloba tango mutu akufaka, la personne qui vit devait prendre la chose à cœur, devait réfléchir par rapport à son lendemain. Que lobinga pe na ozala lokola ye. Surtout ba mawa ya bato baza élevant dignité, ya ba célèbre. Ya ba mawa il faut interpeller ka batu. Eh,
ndeko na penza modèle azalaka lelo akufa azalaka te. Covid eutu koboma combien? Oka penza mutu bobando liane sani moko un moment somo ovandi o réaliser on ndimaka te ke masana kenda on ndimaka te. Sikoyo par nini to pe leçon nini yo tira na liwa na ye? Est-ce que vous comprenez? En fait bref, tambola malembe ndeko okoma na vie mbangu pema o se retrouve pendo beta mutu na mir okei et éternité na yo au passant musika na nkolo. Parce que après la mort les amis, il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sur la terre. Si tu avais Jésus et tu avais marché selon ses principes, tu iras dans les repos de Dieu au sein d'Abraham. C'est noir blanc dans la parole de Dieu. Vous voyez? Faute de temps, des fois, il y a moko, mamamsou et bimarabo et moyen, et parfois, tu as verset tout le temps à topé ses alates, vu que tu as sa toli, les amis. Vous voyez un peu? Donc, au coup falobi, au rendre compte, il y a vie oyo au viva qui l'ont, parce que pema oza nango, ba defisa yo, ba pesa yo yango, ya niongo, et mukolo na yo, muto achao na mokili oyo, achao na mokili na tina, nengo zana, wana marambu oyo, il faut osala. Tu as des choses à réaliser, tu as une mission à accomplir, vous voyez? Et la mission en question, pour ça lango bien, pour accomplir lango, il faut associer mukolo nango tope o atinda yo, nzambe. Yango moni bande kona toli to conseiller tozo ebisa balingami. Ce qui vit na en ordre te. Okendara na yo église. Mais tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec ton Dieu sur le temps, avant qu'il ne soit trop tard. Oui. To vivre temps o ezane sina ba 20 30 ans passé te. O ezaki po mona liwa ya jeune ezaki passi. Ba kolo kande bat bando kufa koko mukolo 80 70 ans. Et c'est 60 ans. Mais lelo comme bola la bola muki boki sangono j'ai asali crise nani au moins na vingtaine d'années. Waouh, adolescent akufi asali accident. En fait et comme trop liwa eza destin toko éviter ngote siko bongi sana nzambe. So ebi ko ebi oyamba Yesu te na vie na yo. To po vivre vie na yo selon toi parce qu'en réalité l'homme ne devait pas vivre selon lui ou encore pour lui. Pour koya na ona mokili o ezate yonde muto lingaki yango eza nzambe muto tinda yo. Donc il faut faire très attention. Peut-être un moko to s'embrouiller moi muke so qui mamboza nango bien moi kayou moi mike zo monana ozo staffer na ba master ozo chill ozo li ozo melana ba chéri ozo seka oko nieka o mona neti ke non yo danser mama papa mawanzambe kam to ebatela yo. Ouais, soki lelo nzamba alobaki alonga loboko to pe protection na ye, on dirait ngungi. O montango oleka na so babetsoka boy. Ta! Okangami na maboko kufi, makile bimi. En fait, c'est ça. Sans Christ, c'est ça la vie de l'homme. Donc sans Yesu, sans protection nzambe wa ngungi. Wa penda nzinzi. Donc so ba calculo combo penda vrai combo o se retrouve kufi batio na poubelle. En fait, malheureusement, plusieurs ne réalisent pas ça. Pourquoi? Parce que niveau envoûtement, ils ont battre tellement plein. Parce que Satan a opéré dans bandenge belé. Ils ont une stratégie qu'ils ont utilisée pour égarer bateau. Parce que pour ça, ils ont akoufaye mon côté, akene na moto, na yo, na ngai. Yango moni du jour au jour. Alors ça, tout ce qui a son pouvoir pour gagner biso. Mon frère, ma sœur, vie eza combat, vie eza bagarre. Et c'est ngelo bunda. Oui, bagarre, vie eza la bagarre, vie eza la combat. Envers et contre l'ennemi et contre soi-même. Vous voyez un peu? Donc tu ne peux pas te laisser faire, tu ne peux pas baisser les bras. Bako manipuler yote. Oui, parce que na mukilio tozali eza loi ya plus forte tozo konza. Ba forme de ba dominer. O mutu so aleki na esprit aleke le esprit. Ye mutu okonza yo. Et tant ou l'autre fois na stati na Facebook na komi na viso za bolumbu ba odunda yo effectivement. Et belle ba manipuler bango. A otala me a omonate. Miso ezo tala me ezo monate. Mato ezo yoka me ezo sosolate. Donc esprit est tellement dimi. Sans esprit, dimi koutou bien, sans esprit. Donc, ba contrôler, ba lekela yo,
baolia o mbula baolia o tamba baolia o nyonso yo ozoyebelo te yo mona ke no mokili ana non 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 monde spirituel muto zo contrôler mokili oyo ndo soza makasi na molimo te na nzoto en tout cas ba osakana na yo voyez toyebi eza na terme je sais pas d'âge lisesemo elobamaka na mokili ke no soko olali ba omatela yo en fait c'est ça yango moni pose à l'éveiller. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus. Parce que molimo mo santu ne muto rendre yo fort. Molimo mo santu ne muto réveiller yo. Molimo mo santu na booster yo. Molimo mo santu na fungola yo. Ba kanisa ke non, ba chrétien ba yuma. Non non non. Nzoka ne ba chrétien de kutu ba vrai noko. Nde na loba ba prêtre na ba prêtresse. Doto comprena que vie o e apamba. Vanité de vanité, tout est vanité. Yango mo to kimela na biso na Yesu. Bible yoloba qu'ensemble avec lui nous ferons des exploits. Voyez un peu. Donc tu dois t'accrocher à Christ. Koyoka pe koto sai. Toujours le mystère de plusieurs sonorités. Ma bomba mi makele le belo to yokaka. Bozuimbongo, célébrité, tout ce que nous aimons, tout ce que nous connaissons. Et nazo fungola malé mais nazo simba marambo et pas mal ya ba marambo oto yebi to enviaka. Je crois peut-être dans les prochains jours qui viennent, il y aura le mystère à célébrité, le tout le monde va célébrer. Et Ronaldo, Songolo Pakala, président Songolo Pakala, toujours envié même ba poste, topé au bango bazali, to comme aneti bango et à ma bête. L'autre fois j'avais dit, tout ça, ça se mérite. Mutu moko ta la muka comme champion du monde na boxe. Et zalate et ça les maraté, tu dois travailler dire. Malheureusement, batubako bazo lota. Yozo ta grandeur, mais ozo bosser te pour okoma grand. Dans les logo sur les amis, il y a des protocoles à respecter. Il y a des principes na mambutu ya vie. Pour comme bisika songolo, il faut les cap bisika pakala. Okoki ka te ko mbala moko ka boye malheureusement, ne biloko o lelo zo bomisa batu. Muto reva comme na mbongo. Mali ko travailler te. Moutazo rêve à comme célèbre. Moutazo rêve via luxe. Moutazo rêve à comme lokola songolo. Moutazo rêve baye na mokili. Moutazo rêve comme ministre. Moutazo rêve nga peut na maele na il faut na travailler na Congo. C'est pas mauvais. Mais ba principe nini topé ba protocole nini faut landa pour okoma bisika na malheureusement bat balingi ba jump alali ala muki mbala moko akomi o alinga koma nde place satan azozwa ebele bande kona ngai ndenge na loba na bino toujours na mokili oyo elo a facile les alarati mbongo a facile les alarati na mokili oyo mbongo ofele ezalakati na mokili oyo tu dois payer le prix pour gagner na bandeli. Pour gagner na mokili, il faut bunda. Et il faut payer, donc il faut au bunda. Donc pour ozwa, il faut payer prix. Sans cela, et comme athée, le diable est tellement malin. Bible zolo se déguisera en ange de lumière. Ba ministre un ministre de justice. Aroya a présenté rose. Yozo mona rose, mais en réalité est à rosité. Satan a okosa batu ebele lelo. Que po ozwa mbongo, wana bezo sabe forte. Po bonga okoma munene okoma célèbre okoma songolo pakala. Ozala bezo omitungisa te. Et les gens croient à ça. Et tant musko ba okende kuna, po ba kene kokoma o bazo kanisa, ne place ba problème e yaka ebele. Le fait de jouer aux hommes à mutambu, on va te proposer des histoires. L'autre fois, on expliqua Ibino, Nzamba ebi ke mutu ana besoin ba mambo nyonso. Josué 1:8. Après si Josué formule ya kobonga. Les amis, kobonga, kokoma stable na vie. Eza ngambute, eza pasité, eza problème et même problème ezala kaka ke l'homme est impatient, ya ozelata nzambe. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bon en son temps. La personne qui bénit c'est Dieu. Mais Dieu ne bénit pas n'importe comment les amis. Dieu bénit par rapport à un principe ndenge muto azo kolanda, azo ko respecter.
tout est accompli, oui. Christ a payé le prix, oui. Il a coulé son sang, oui. Il nous a tout donné, oui. Mais est-ce que nous vivons cela? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes à respecter, les amis. Il y a des principes à respecter. Même l'évangile est tout accompli. Bazana nini, to basala nini. Vous voyez un peu. En fait, bazo ko embriller batu. Ezali kambu ya temps. Il faut être patient avec Dieu. Vous voyez? Et malheureusement, ebelete mutu l'homme de nature a impatient. Nzamba bisi Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour agir fidèlement, en fait, si tu vas agir fidèlement, tu dois méditer ce livre. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors. Quand tu vas méditer, tu vas agir fidèlement, selon ce qui est écrit, c'est alors que le succès viendra, c'est alors que la réussite viendra, c'est alors que l'élévation viendra, c'est alors. Mais lelo oyo batu bali ko banga nzambe te, batu bali ko tosa nzambe te, batu bali ko sala ma muselo bango, batu bali ko landa ba pencher mitema na bango, lobi azala posa nzamba sala nzamba ko sala te. Yango moni lelo ebele ba okene na nzela ya facile. Nzela oto kansara facile ezala peu facile te, ezala na peu facile te. Ba repé so image que ça facile, mais en réalité ça plus dur, plus difficile, ça parce que les kanzela o nzamba proposa ki yo. Yango moni Bible yo ba Dieu a créé les hommes bons, Ecclésiaste. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme est compliqué. Nzamba sali eloko simple et facile, mais muto lingi bangambu yaya ndimela Yesu. Kangama na eza patient avec le temps. Nous comprendre mambango malé mais nzamba ofungolelo nzela. Katina ache ba potentiel, hein? Wana ba talent, koza complexité, ko kansete ke loko la ya yebani a lecture et loko te. Toi aussi tu as quelque chose en toi, oyo ko bongisa yo. Oui. Les gens se compliquent des fois pour rien. Les gens se compliquent pour rien. Nzambe mutu nyonso na aya na mokilio nzambe acha quelque chose katina mutu moko aya makboko pamba zate mutu moko aya kotika mutu na samo ya zate. Tu as quelque chose, j'ai aussi quelque chose. Yango ko se sous-estime kate. Ko surestime ko mimona rapé super te. Pourquoi? Parce que tout le monde a quelque chose. Vous voyez? Na leki yote o leki ngate. Onzamba cheka tinonde mtu obongiso. Onzamba cheka tande mtu osala nga grand. Kolinga ozane tingate. Kolinga ozaloko la songolote. En réalité, nous ne devons pas tokora ko enviarate. Nzamba pambola mutu nyonso. Tout le monde a na étoile. Tout le monde a brillé en ndenge na. Et bien que l'étoile nyonso ekokanaka te. C'est tout à fait normal. Si ko se contenter na oyo ya yo, o nzamba cheka tino nzamba pesi yo. Paul azoloba, l'amour de l'argent, les racines de tous les maux. Les mots sont des problèmes. Les mots, ezaba casse-tête, ba marambukili kiloto milukela bangambu. L'amour de l'argent, yaya soko lingi mbongo koleka. Ah, oboma batu, osopa makila. Soko lingi mbongo mingi, olingo bonga tout prix. Okosala n'importe quoi pozwa mbongo. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que salaire à marambo oyozo sala to oyozo luka okokangote bande kona ngai bato bakufa sans Yesu o baluka gloire à mokili to ebezana ba musicien to tanga ba kombote pour ne pas léser les gens o bakufa servant le diable dans la musique mondaine o to bengaka. Je ne vais pas anticiper na oya kolobelango mais bato na lelo o baza wapi to benga bango na bakombo ba musicien kaka te ba célèbre belé na mokili oyo ba président ya mokili oyo bato belo bazaki élevant dignité ba kufa lelo baza wapi na minute ondenga no to osola bobo olanda nga baza wapi. Vous croyez qu'ils sont en paix? Ba lali pongi basi ba kufa bazo se reposer nana kosio parce que c'est ce que les gens croient. So muto akufa apema na ebiso mutu nyoso akufa ngena kopema non mutu nyoso akufa ngena kopema te. Oh, yo Satan a saleli yo. Ogena ko luka
succès pa na ye apesi yo oyina luka mbongo epa na ye apesi yo oyina luka mituka kolia bandako apesi yo oza sur vraiment okufaka na kimia bo okufi no pe eleki nango pe ka ndenge wana eleki nango pe bongo okufi pe na kimia esili nango pe ozozela pe jugement po oke pe lola te ezalaka bongo te tosolobela mystère à plusieurs sonorités. Et c'est vrai, nazui moi temps juste pour na komeka ko pesa briefing ya mambo tozolobela depuis un certain temps. Mais normalement aujourd'hui j'avais programmé to pe na planifié ki na lobela sur phénomène sextap. Phénomène sextap. Lelo komikaka mutakala doto banimbula ato koti na 4e mois kaka tango tozo banda mbula bandeko bandoki bakoloka na moi. Biso ebandoki balokaka na butu mais tina moi bandoki bakoloka tala mitakala ndenge eza kotambola na ba telefone e ba mitakala ngo ya banani ba scandale et tant ba mitakala bando tambola tomoni ba prophète ba bimi ebele o kapaba balancer vidéo moko docteur Songolo ane passa prophétisaki amonaki alobaki nani akosi yo. Oh, prophète Songolo, pasteur Songolo, alobaki yango année passée. Tala mate ateyaki. Ça fait 6 mois avant sextapo abima. Une année avant sextapo abima. Alobaki ke na 2022, nzamba ko bimisa na poisa. Oye bon mama na kuku. Nzamba ko exposer. Bato basala na secret bon mona ne ba ko bima. Makambo yo, mabase na nzamba nani akosi yo. Bandero na ngai. La semaine passée, on a lobelaki sur l'occultisme dans l'église, la sorcellerie dans l'église. Oui, mais monde ya Satan, monde ya diable, ils ont organisé ko saranate. Et l'équipe même organisation ya mokilo to monako GT. Monde spirituel ils ont organisé. Nzambe aza organisé. Le lobat ba osambe na lo yenge. Ba so ma banzame n'importe comment. Balini nzamba pambola bango sela bango n'importe comment. Sans respecter les principes, sans payer les prix, alinga mata comme so kuta, je sais pas. Bon comprendre ngai. Et kokokisa maka jamais. Nzamba ba principe. Et le diable ne fait que copier tout ce que Dieu fait. Il y a les singes de Dieu. Il y a en mal, en faisant le mal. En comprenant que Mukilio pour tambola malamu, il faut structure. Babiloro bozo benga ba prophétie, o ba prophétisaki, ba lobaki. Et yango to mona zo kokisa mabaje. Certainement milobili mais maman ngolo bana biso soni. Tala. Omoni mboka nyonso to ke musika teto so ba surtout ba vai na poto bien que na bamboka na biso na Afrique ba désordre zalaka bien mais et bazala pe na quand même ba structure ba siège rapé au ka parlement siéger ba lobi ba voter ba loi pakala songolo to voter loi tiani to zongisa boye to sala boye mobeko eza na mboka ba biloko wana eza ba biloko moko ba bongisaka ngo bien avant ekota en exercice. Voyez un peu. Auto benga constitution et ça l'a conçu en avance avant lobby ba pratiquer yango. Na monde spirituel hasard et ça l'a raté. Na monde spirituel hasard et ça l'a raté. Ba mambo tozo mona physiquement et si salema ki si exista ki si ezalaki. Et o tozo bika oyo ezakaka ba conséquences nango. Po ba boma mutu to mutu akufa na ndenga butu. Oka ndenga zabo eta mususu. Basi ba bomaki ye na butu. Mais ba programmer que physiquement et au sale mato et kokisama peut-être après 24 heures, 48 heures, mususu peut même une semaine, mususu peut ba mois, mususu peut ba année. Do yango moni bato belo mona azo tambola mort vivant. Azo lo bazo seka basi ba boma ye balia ye déjà. Et na cousine na biso moko ya mukolo. Muko mususu ao solo la na cousine mususu ya famille. Ndeko wana mwasi azo ebisa ye kala na kina Congo. Aibisi ye oyebi ke papa bino akufa. Tellement à l'époque pe moi sans esprit
na ba kosambela pe ezalaki na ndenge ndenge akomprena ye te akufa pwani aseki kaka eleki quelque temps après père akufi pe c'est après plusieurs années taba koyeba ke non ndeko wana azali moto ya misala butu nde baya comprendre ok ezali masolo eselemi na butu bref nali naloba nini babiloko tozomona baprophétie eza bamakambo oyo deja bavandaki basololaki babongisaki ekosalema ndenge wana oui nalobelaki bino l'autre fois je vous ai parlé sur l'occultisme dans l'église si nous parlons de ces choses so tozoloba makambo oyo eya mpona kodécourager bino te mais eza mpona kolendisa bino bozala que vous puissiez vous tenir sur vos gardes. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est près, est proche, pardon, comme la Bible elle dit. La Bible dit que lorsque ba signe ya marambo nzambe nazolo Yesu alobaki na Matthieu 24 tambo mona ba bilembo ya ba marambo oyo bokeba. Pourquoi ezola kisake mwana moto akomi pena kozonga. Mon frère ma sœur, enlèvement ekosalema anytime. Ouais, enlèvement ekosalema anytime. Liwa pe koya lelo yo mwana nzambe esengelo milengele yango moni Bible zoloba na Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore. Ecclésiaste zoloba que l'huile ne manque point sur ta tête et que tes vêtements soient tout en blanc, qui est la sainteté. Pourquoi? Parce que l'église dont Jésus viendra enlever eza ozala trouver sans tache ni ride. Soki lisumu evandi kati na yo yaya lisumu wana ko constituer barrière po yo mata okozala kilo okoma kilo bandeko na nga nazwa ngolu ya komona enlèvement 3 fois na ba vision na ngai. Les amis, la première fois na réalisé yango penza te parce que j'étais encore enfant, même na makambo nzambe parce que moi j'ai reçu Jésus j'avais 16 ans na makambo ntango toyeto mipesa ye penza to lingaki yango baje ya bakaneton ezalaki te lokolo moko na kati moko libanda mo bini ko te. Personnellement en tout cas tant na koti na makambo nzambe na sepela nango na lingango na mikotisa na mipesa ya mutu esali ke lelo tokoma oto komi na mawa pe na ngolo nzambe eza na makasi na biso te na enlèvement na mon enlèvement mbala liboso je crois ça date de plus ou moins je sais pas entre 15 à 17 ans. Ouais, nazali vraiment mona muke makasi, je crois j'avais moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans tant na monaka enlèvement tour à liboso à peu près na ba âge wana ba 19 ans bilo mo ndengwana. Et j'avais même pas réalisé tant na la mouina monika andoto mo mais j'avais aimé quand même. L'autre na réalisé ngo ta na penser nango ezaki esengo. Na lota na mona Yesu aye likolo fungwami. Mais c'est mon ezaki position bakutela ngai parce que je me rappelle à l'époque kala ba période wana nazana bisi davana la so na sambela na no na bandai ko babenga ngonene ko fuka mapenza te ko gumbama je sais pas se plier quoi. En fait c'est comme ça que j'ai prié et na loti na mona enlèvement Yesu aye likolo fungwami et j'étais dans cette position là et nazwaki ngola okende. La deuxième fois na mon enlèvement les amis ezaki na 2008 na bosa na ate ya liboso na koma date na kanga date te mais ami balé ezaki na 2008 ezaki en plein été na août to bano préparer convention et batiaki ngai parmi les intercesseurs. J'étais en plein jeûne et prière moi makasi nalali na se vers ba ezali ba après-midi juste na bapoko avant kilt tellement nazali na jeune na kolembana na sambeli na nga na lali bandeko na ngai tala mama nzambe za la réalité. Vous qui croyez que mama nzambe za la aventure yeso kozonga wapi babiloko na botika mukileza na ngoka mukinde bozo mona so mutakufa esili yaya so nzamba loba fungolo misu omona ba mystère ya mokili oyo ya après la mort ndeko na nga obongola motema okobongola motema okoboya lisumu. Les amis, c'était terrible na sutuka na ba sensation na oka trompette beta kande Bible zolo bango
Et bah ouais, bah c'est quoi? Ah, les amis, j'ai vu des choses horribles. Na monande batu ba o kimamba batu ba o lela. Faute de temps, moyen to pe sa explication ya maramunion so ezaki na kasi ezate mais eloka na na lakisa yo na loba na yo ndeko na ngai soki nano pesi vino na Yesu te pesa vino na Yesu. Soki pe o fréquentaka église mais tu es conscient parce que tu peux tromper tout le monde mais pas ta conscience. Oza conscient que vino est en ordre te. Yaya, bongisa vino na Nzambe. Si on a besoin de prière, tu peux appeler, on va t'orienter. Oza na Londres, ozolu ke église ressemble la benga to sungayo. Nzamba aza solo, Satan azali. L'enfer est réel, le paradis est réel. L'enlèvement est réel, les amis. Et pour ça, Nzamba eza obika. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, dit la Bible, et qu'ils parviennent à la connaissance de Christ. Connaissance ya Nzambe ndeko sungayo. Yango moni to olobela makambo yo parce que batu batanga la Bible te. Batu basambelaka te. Oka mutalo baza chrétien mais il a du mal à prier. Poye moko avanda tope akota mwa mabondeli to azwa ata ne fiske 30 minutes ya kosambela ye moko aza na difficulté kosala ngo. Afungola la Bible ata 15 minutes to 10 minutes o atanga ata makomi. Les gens ne font pas ça. Boza distrait nde nini. Ba réalité spirituelle eko échappé bino te ndenge nini. Tala, nzoto ezalaka na besoin lipa, na kuanga, po survivre, po ezala, hein? Âme, azana bilei na ye. Molimo pe, azana bilei na ye. Tu as besoin que ton esprit ezala fort. Et loko rendre molimo na yo capable, to puissant, to fort. Eza maloba ya Nzambe. Eza via losambo. Makomi ezoloba la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qui on a ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire. Mamo ezoyoka e obota kondimakati na yo. Mais ya malamu oyo il faut yo yoka eza maloba Nzambe. Yango kopesaka litoyi na n'importe qui te. Combien de vies sont détruites aujourd'hui? Likola ba enseignement ba ke lokotaka na ba internet par-ci par-là. Vous savez combien de sorciers, combien de pasteurs sorciers il y en a dans les réseaux sociaux. Combien bazo troublé banana Nzambe na ba enseignement diabolique et satanique. Pasteur a une notoriété. Aya lobi na yo pe ke non nengo zana le fait que tu es marié. Oso pesa mbongo. Wasu redevable te. Tu as droit à kosala nyonso na mwasi na yo. Okozwa ata na sima et alisumu te. Les gens gobent, les gens acceptent ça et pourtant ça c'est la sorcellerie pure et simple. Nana ngo ebite ke Nzamba boma Sodome Gomorrhe cause ba pratique o. Ezaka pona bana mibali te, ezo kipete parce que ndenge Nzamba salela nzoto a moto. Sima eza on dirait tio d'échappement. Musa nango eza ko dégager, eza po ekoti sakate. Bande rotolobela mambo wana tokangi parenthèse mais tozo continuer. Phénomène sextape. Na ba scandale tozo mona ya bandenge na ndenge. En dehors ya ba sexe tozo mona. Toute ko mona ba homosexuel awa ba lobi o soi-disant ba sel na Nzambe. Toute ko mona ba scandale musuku tu moyeto lobela ngo ezate yo yebi tozo mona tozo yoka. Oh prophète songola prophétisaki, docteur alobaki, lokuta. La majorité ou encore la plupart de ces gens na lobi nyon sauté. Mais croyez-moi, la plupart de la majorité à Batouana, ya babiloko oyo, ba yebi, et bakolo nango, ba oter nango, eza bango moko. Ezali ba mabongisi, ya monde ya ténèbres, parmi ba scandale, oyo Satan a tient en place, ba stratégie au diable a tient en place. Pona kolembisa kondima na yo, kolembisa kondima na ngai, poto kufa lelo to keli felo. Po Yesu aya lelo okota te na kota te, eza babiloko wana. Po sa Nzambe eza batu babika, po sa Satan eza batu bakufa, batu babunga. Et parmi ba stratégie au diable adopté na temps oya suka,
eza ba scandale au nom de l'église, ba sextape, ya ba pasteur soi-disant, ya ba chantre chrétien soi-disant, pona nini tango yo komona ya zo sala biloko bongo ngai olembi de place bakozwa yo mama papa l'autre fois na yebisa que eza excuse te lelo soki ye soye et que akuti yo na position ya bien te to ozangi lola okoloba te que non eza parce que makambo papa songolo asalaki pasteur songolo asalaki na ser songolo ebimaki na miso ya bato nde moto esali ke en tout cas nga nalembaki na nga nzambe omoni makambo ya vaseline en tout cas moto elembisa ekondima na ngai nzambe omoni chantre wana babimisaki bolumbu na ye azalaka nde homosexuel bango bato bazosambela omoni paster wana mama obika te esatana yebi que parmi babiloko oyo akozwela bakandida eza baskandale oyo toomona yango moni eya babiloko basi babongisi na butu parmi bango kaka baoyo ya bango bapointe yo ekoleka boye ekosalema boye ekozonga boye na mokolo boye na date boye na ngonga boye estce boyebi ke la plupart ba sextape oyo tozomona ezalaka bango mo bato babalansaka yango estce boyebaka boyebi te mais mwasi na mobali baa na intimité toke mosika te tozo bandeko mibalo baloba ye baza bapaster ya église moko songolo tokotanga kombo te mais yoka ye lisolo bazalika bango mibale na kati ya chambre mibali na mibali bazotshubana bolimbisa ngai bazwi caméra batie base filme bayoki babilangi je sais pas si tobenga ngo bongo so toyebi te toloba nini batie ba huile soki ba vaseline soki ba nini bazotala pe na caméra très bien déjà nanu likanisa kozwa kotia caméra euti wapi eta bosala ngo po bosala nini etango bosilisi bozalika bino mibale siko nani azwi abalancer to nani azwi apartager to nani bolobani o mwasi asongolo moto o camarade o abosene téléphone parce que komaka bongo bayiba yenga portable oh non ezaki erreur moko esalemaki lokuta pour votre information na prévenir bino yaya na yebisa bino bo partager ba émission na biso boyebi te bobikisa banani bo partager ba émission na biso nzamba opambola yo émission o na loyenge te na sentiment te eza conception ya moto te mais c'est Dieu lui-même pour votre information très bientôt bomona ba sextape bamitakala ya mbinga kala te tango oloba mbinga na oloba na size te ya bato minene ya bakombo oui pour votre information eza prophétie te eza makambo o kala te boromona ngo eza en cours eza déjà en cours oui eza en cours eza ba masolo tozoyoka eza en cours ya ba chantre ya ba pasteur très bientôt babalabala kasi te objectif eza kondima no elemba kondima nange elemba non seulement ça bapaye oyo bayebi nanu nzambe te bapusana pembeni ya église te or bible ezoloba eza na baoyo ya bergerie nanu bakoti te esengeli bakota siko bato wana eloko baosala mpo baempeshe baoyo ya bergerie na bakoti te bakota po baempeshe bapaye wana baya koluka nzambe po baempeshe c'est ça en fait l'objectif yango omona bapaye baosalasala baémission balobi église ya place akoya te ya bisika bosoto parce que biso toa bapayen tosalaka baabomination te parce que toa na morale oui c'est l'immoralité yaya omoni na domaine ya lisumu ya degré et degré ya lisumu et lisumu babiloko tel que homosexualité, ça c'est l'abomination. C'est plus que même un péché. Vous voyez un peu. Si quand tant bateau, baza na moral, assemble la raneta que l'église, mais bon moto on zamba tcheka tinae. Ezo interpellé ye que moi c'est mutu bazwara te. Ezo ko interpellé ye que nako yibate. Eza contre mon beko l'état. Si quand mutu o lobi que aza ya nzamba o sala, vous croyez quoi? A vous allez scandaliser. Et mutu bongo bino bozo ke te ya ye, a église boza sira akoya te. Des objectifs à Satan. Très bientôt, bon, mon abamitaka la mbinge so tambola. Et ningi sa suma kelele. Parce que Satan ana posa na yo, ana posa na ngai. Ana posa to kufa. Pour la minute déjà zo gagner terrain. Azo bin azo beta ba shit na neya mukete.
l'occultisme dans l'église. Les amis, toujours vivre temps il y a au moins époque Élie a vivre qui n'attend na ye. Élie le prophète na Bible. Oui, n'est tant de vivre. Israël est un peuple en Zambie. Et le diable était tellement en colère, azaki tellement na haine, parce que mouton nyonso, azala apprécié et pas dans Zambie, Satan a contre. Oui, tellement l'histoire en Zambie zaki na Israël, ezaki esengo Satan a te. A sombi ba prophète nyonso, nanzela Jezabel. Elia lobi, bango nyonso bake rolia na message Jezabel na tikali nga moko. Ne tanto vivre. Eli a sala défi contre ma prophète à Baal. Na starté ye moko tala bango bazaki plus de 900. Ce qui 450 a starté, ce qui 500 na ya Baal basangani contre ye moko. Yo kanti ba prophète ba starté na ba Baal wana ezaika ba balala batumo kaka un matin bango sale la Baal non? Ebele bazaki Nzambe. Des moments tozo vivre Jézabel a sombi ba prophète Nzambe likolo mbongo otozolo belawa l'amour de l'argent les mystères de plusieurs sonorités Paul Oloba bolingo mbongo les racines de tous les mots mon frère ma sœur solo bosela Nzambe pozo mbongo ndeko nanga obunga ndeko nanga okufa ndeko nanga otikala kosela Nzambe te mais okosela libumu na yo okosela nzoto na yo okosalela yo okoluka mbongo po na yo o se préoccuper na ba brebis perdues te okoluka ba âme et ba brebis égarées te oko se sacrifier pour na ba âme ya ba perdu te pour na ba vie ba ninga te mais ozana besoin ndozwa mbongo nde makambo to mona lelo les gens sont en train de servir Dieu soi-disant mais bazo lukande mbongo yango moni Satan ko proposer bango ndenga proposera Yesu Masia alobi na ye wana nzala okokuyu en réalité okokufa nzala te ozana nguya okobongo la libange koma lipa olia akosaki te mais Yesu asala yango te parce que sa proposition était pas na Satana alobi na ye tala bomengo les amis Jésus était Dieu mais il était 100% homme il en avait besoin la gloire azaki nango besoin azaki nango besoin élévation succès aibise gumba melanga kaka gumba makaka elo munene na seigneuté ya gravité na opesa o yango il pouvait aussi le faire so asala ki onenga na otobik de tobikate mais aibisa ki tu peux pas tenter batantaka Nzambe na yote bagumba okogumba melaka kaka Nzambe o akelio kokumba melekela mususu te toyebi lisolo oyo bandeko na ngai lelo o Satana ke ko proposer bango yo zo sela Nzambe na pasi ya boye est-ce que mwana Nzambe vraiment il faut nyokwama est-ce que mwana Nzambe il faut zanga jeep mwana Nzambe il faut zanga veste mwana Nzambe il faut za la swag n'est-ce pas est-ce que bandimi ba respecter ondene yo zo sela Nzambe na église ya mandala la boye yo zo sela Nzambe na église instrument zate ozo nyokwama bandimi bazo soutenir te bandimi ba pia mbongo te biso to pia yo mais gumba makaka soko gumbami to pia mbongo so gumbami to peso nyonso malheureusement abosana ke soki na gumbami na kaboni na Nzambe parce qu'il est écrit tu gumbame la banzambe mususu te les amis comprenez vous savez un moment tango Nzamba zo lokumo parmi les 10 commandements gumbame la Nzambe mususu te tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, d'autres créatures. Les amobeko, tant où déjà osoko se prosterner, automatiquement tu te sépares, automatiquement ozo kabwanana Nzambe. Malheureusement Satan alelo a gumbi mitu ebele, yaba adorateur ebele. Et les Élis dit la Bible. Vous allez séduit et c'est ce que nous voyons aujourd'hui Élie comme il séduit abo sana ke sona gumbami et communion katani sona gumbami na kaboni na papa na Nzambe nanga sona gumbami parce que aussi changer Nzambe boza susu na ye longote mais malheureusement Satan a ko embrouiller mito abato au moins déjà so okoti na ozio na ozwami na mutambo Satan et là on y ba osala bako
bako chamo lili donc mayele na yo e fonctionner lisusu te yo monanga ke no te naza nanga kana nzambe malgré moi ba mambo nazo sala o nzamba tikara ba o ya yete il ne serait pas de ses dons et de son appel mon frère ma sœur c'est une folie de croire que tu ne peux pas perdre ce que Dieu t'a donné oui c'est une folie la Bible dit à cause de ta faute, pas la faute de Songolo par là, mais de ta faute à toi, tu perdras l'héritage qui t'est donné, l'héritage qui t'échut, l'héritage que Dieu t'a réservé, que Dieu t'a donné. C'est pourquoi Paul dit plus loin que travailler de mieux à mieux par rapport à Salina yo, et Seigneur Obunda, azotuna motuna zoloba. Alobi? Non, alobi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Oui, c'est un moment, c'est possible de s'égarer, d'être au long de la présence en Zambé. Yango Paul a olobake. Moi, Paul, na osala effort. Après avoir prêché les autres, namoko babosa na ngaite. Parce que bako bosa na yo. Yango yeso olobe bele bakoloba na nga en ce jour-là. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais je leur répondrai que je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maman miracle elengi sa côté. Prophétie elengi sa côté. Yango nde mutu ezo ko testifier to pezo loba ke non mutu ana nzambe te yango te. Eza likambo ya bopeto ya motema. Eza likambo ya mutu na nzambe, ya relation ya mutu na nzambe. Le diable fait aussi des miracles, mon frère, ma sœur. Le diable prophétise aussi. Eza yango te biloko efo elengisaka yo. Lokola pasteur Songola lobayi ke makambo Songola ekokoma ekomise ke aza ya nzambe. Non, 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 non. Tu as besoin de la révélation pour confirmer l'authenticité. Alléluia, l'authenticité. Il y a mutu te molimo eza kati na mutu. Vous voyez un peu. Il y a appel, il y a ministère, il y a mosel nzambe, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Il y a de ces signes-là. Ndenge Bible zoloba na biso. Que babouka jamais manga na nzeta lilala, tu vois un peu et nanzela babiloko wana ezola kisake non ebele kutuba e sopara nango bango mais tellement les gens sont tellement envoûtés malgré ma bio bat bazo sala bazaka na impossibilité à comprendre que muto a mosel nzambe te parce que muto sal nzambe osa babiloko aboyete c'est vrai nous branchons comme Paul dit hein to betara mabaku to sumu kaka par accident parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre la vie du péché. On ne pratique pas le péché. Mais accidentellement, tu peux commettre. Vous voyez un peu. Il faut ça là très attention. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Le fait que balobaki na bino ke mitaka le kobima. Bozomo na mitaka la ndezo laksemino ke baba sen nzabe tete. Ba yebani na bato ba kobimisa mitaka la. Na bango na bato bazosala bamambo bazosala baza batu moko ba batu moko divisé pour mieux régner. Or Bible zoloba royaume eza divisé et ko subsister te les scandales ba phénomène sexuel peut tozomona eza ba biloko programmé par le diable lui-même pona ko kangela batu porte à lola pona ko scandaliser ba foi ya batu pona ko éloigner sali et pas na batu pona ko tia batu musika na nzambe pona ko longola batu na présence ya nzambe pona ko boma ba ame satana na mawate yango bomoni ba sabotage ezo salema ngana obenga ngo génocide spirituel ba osala ba scandale na au point que batu balobi non to vana na bandaku église to kende te oui ba ko boma ba ame na ndinga ko sakana te satana o sepela yango mon frère ma sœur tiens-toi sur tes gardes oui tiens-toi sur tes gardes. Yesu akufa pona yo. Sali individuel. Kolanda songolo te kolanda pakala te. Paul aloba soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soki Yesu asumuka. Soki Yesu sala scandale. Abimaka na sœur Marie Magdala. To abimaka na moko ya babasi o babane ko soutenir ministère ne ba Salomé et consort wana to tanga la Bible to yebi no ba kombo wana nyonso soki Yesu asala ba scandale na bango ozana raison na ya kotika ya kolemba mais soki asala ngote ozana raison te pourquoi parce que tu es appelé à être imitateur de Jésus-Christ ou encore imitatrice tu es disciple de Christ et non d'un homme chrétien veut dire comme Christ tu dois être comme Christ ton maître. Et non pas comme bisonyo so bandeko to abatu tozo bunda tozo sale fort parler du Saint-Esprit
C'est vrai, la perfection sous le soleil est pratiquement impossible. Mais nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver, on va parvenir. Bah, apôtre na Bible, bio mon place pour un scandale. Bah, nous allons na ba cité, na ba église na bango. Pour anini kaka, pour ba ya lelonde baza ba bogar koleka. Pour bangonde ba leki kitoko. Pour bangonde baza je sais pas, na soki na nini en or. Oh, il faut non. Les amis, faisons très attention. Satan a tellement maïle. Paul a oloba na Timothée. Zala na conduite ya malamu et pas na ba païen. Pourquoi? Pour mukolo oh nzamba revisiter bango, ba glorifier nzambe na tina na yo. Conduite na yo mon frère, eza évangélisation. Lolenge na yo ma sœur, eza évangélisation. Surtout ba oyo bazala zinga na biso. Ba robongola mitema te po tozo teya. Tel que je vous parle, bandeko na ngai, yo kati ba robongo na po ngana zo teya boy. C'est vrai ba ko pe robongo na po na zo teya, gloire à Dieu. Mais bizaleli na ngai, je me comporte comment? Ndeko funda ke no aza mwana nzamba solo. Yango zolo yozo ka Bible zoloba. La création tout entière soupire. Hein? Ezozela, révélation bah fils de Dieu au pluriel, dont nous sommes, moi et toi. Nous devons nous révéler. Christ devait se révéler et pas na bango par nous. Nanzela na biso. Donc tant ba otala ngai na refléter image wana, na refléter Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Na refléter Christ na balolenge na ngana koloba na ngana misana ngai. Nde ba ya vers ngai. Yango moni batu wana tango ba osala mamba salité à somme. Batu ba okima bango. C'est ça le diable a gagné terrain. Eh pasteur, batu ba okima oleba pusana. Ba ozonga sima. Bandeko, lelo batu ba osala nzambe pona mbongo. Mon frère, ma sœur, soko yeko osala nzambe pona mbongo. Obunga, okotika la osala nzambe te. Tant ba intention na ba motivation ezalaka mabe, nzamba yaka te, akosala te. Yango moni ba église belle kangama. Yango moni ba église belle lelo et se retrouva, je sais pas si on a utilisé terme nini. Ndenge komana par terre, nzamba kenda zala souté pourquoi? Parce que ba objectif, ba intention, ba motivation ezaki ya mabe. Boka convention air nyonso. Croyez que c'est pour gagner les âmes. Non. Et après, on a la collecte de fonds. Parce que c'est une belle machine que moi, 100, 200, 300, 400, 500, 500, pour na ta bien, pour na zalawe, pour na zalawe. Comment manipuler batou? Nanzela ba prophétie, nanzela ba maloba, nanzela ba boye. Ya ba message qu'on sort pourquoi pour bazo mbongo. Ya so eko sela nzambe pozo mbongo. Obunga, okabwana na nzambe. Yango moni ebele lelo masolongo esimba te. Abandaka bien église mais kope la nzamba kenda na ye parce qu'a trouvé intérêt te nzamba kenda parce que ole bango ba servir. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions aussi sauver les autres. Il nous a sauvés afin que par nous ba msupe babika. Mais malheureusement yo babiki si olo luka batu babika yo zo luka ba intérêt no personnel. Nzamba osala te. Yango bomoni lelo mbilinga na ba mambo musique otozo benga gospel chrétien. Malheureusement to consommer toute une heure nyonso esili presque na linga vraiment na zoata 20 à 30 minutes na lobela likambo yo. Ba ifonge ba kofinga tendeni. Or Bible solo banabiso ne donne point à l'adversaire un sujet de médire. Tozo peut s'adversaire si Jacques on médire. To se justifier na nini parce que ça ba misala oyo toko sala. Vous allez constater il y a une différence. Na ba frère sœur na biso akala o ba yembela nzambe na lelo. Ba deningo nde ba yembela nzambe na mingongo kitoko na ba chant inspiré ba to ba bika ba bongola mitema. Ba frère Patrice à l'époque, il y a moment na ba papa mente. Oka mélodie à pamba, gina guitare, combo karana guitare bandeko, drum ezate, synthé ezate. Ba lelo otokoma na ba kilelo oka penda musique complet ko vous sentez que tant ndule ebetama, ozoka nzenze na matoi, mais oka mutema te, oka non, ça c'est la musique, ça c'est la bonne musique.
mais bon nzambe zo bimate. Et pourtant batata la bazaki awa talatina ngai na lingaka nkolo Yesu. Ozoka nzembo oka mutu a fondre en larmes babeti ete bafingi ete bateye ete balobi ne lokote po nini. Puissance zo la dégager. David a beta lindanda bandeko drum ezalaka te. Baba instrument soki ndenge na ndenge ezalaka te. Milimo mabe ezo bima na nzoto ya Saul Bible ezoloba. Batata na biso akala badeni ngonde ba couple buloba bayembela nzambe yango bomoni banzembo wana ti lelo ezaka so ezobeta. Tu sens quelque chose, mais vous allez constater banzembo lelo soki bimi esali succès makelele inane elali ata so ba obeta ngo kaka nzembo ezala beta ngo bimasi elali. Pourquoi? Nguya nzambe ezate molimo mususu muteza na sima nango bandeko bolimbisa ngai so toloba biloko oyo eza te mpona koya kosala baninga mabe. Au contraire, esengo to mpe pose ezali bato wana nyonso bacomprendre ke nzambe basalelaka ye na baintention na bamotivation ya mabe te. Yo ozoya mpo oyembela nzambe soi-disant mais otie mbongo liboso. Différence nde place ezozala na bayembi akala na elelo. À l'époque oka mutu azoyemba bato babongola mitema bandoki babongola mitema ya solo banganga bazwa kotika bakisi ya solo. Tolanda combien de témoignages na ba radio sango malamu lelo ezala susu ba témoignage ya lokuta ba magicien na ba ex sataniste ya 21e siècle bandoki na bandoki. Les amis, je vous dis pas pour la jalousie, non, en connaissance de cause na yebi maamuna olo bata esili moi na expliquer ba maamu susu balé pourquoi ba maamu susu ezate. Moi que vous voyez tellement na kola na ba curiosité moko boye bilanda landa biyoka yoka bikende kende. Heureusement nzamba batelaka ende place to mona ba maamu belé ko comprendre que batona ce sont des sorciers réformés. Oh, na salela satana pendant 40 ans. Mais moutolo ba na salela satana pendant 40 ans, ana 25 ans. Oh, nga na soki ndoki depuis libuma mama. Déjà, muto zoki ndoki depuis libuma mama tala bandeko. Ah, nzamba sunga biso. Batwana ba témoignage ya lokuta bandoki. Bandoki ba yebi musala ba osala. Tant yo okende de place ba ozwela yo. À l'époque, oka mutazo yemba. Bat ba bongo la mitema. Motema nzembo apambo zoke ezangisi yo kimia natika mobali ya batu natika mobali ya batu natika via ekobo. Mais aujourd'hui c'est pas le cas hein? Kalezaki nzembo zobeto okama miso ebima netika okota lola ngoka lelo parce que tu sens que atmosphère moko tu on dirait okomi na monde mususu. Mais c'est pas le cas aujourd'hui hein. Le pensa so ndule ebetako eza oleza la vibration ya motema la vibration ya loketo. Allez. Ce qui n'est pas mauvais. Kobine la nzambe ya mabete. Mais ezo soukaka na sentiment. Et soukaka na forme. Bisengoka ya libanda. Na kati eloko ezate. Nguye ezate. Po nini. Bat ba osela nzambe. Po bazwa mbongo. Et moyen nzambe inspiré eza souté. Moi nzamba sala na nzela banzembo na to na kata banzembo wana ezate. Et c'est comme ça bat bazo ko emprunter ba voix ya bienté. Les amis, ba musiciens chrétiens et belé lelo ba se retrouver na kata ba loge. Oka producteur aye tellement pour ça satana ezali abungisa ba adorateur. Na ebisi bino to vivre temps ya Eli. Oh Jézabel a sombi ba adorateur nyonso. A sombi bato bazaki censé ya ko servir nzambe. A sombi bango. Et même à solo zandeni. Ok, on a besoin de combien? Ok, to signer contrat. On va te proposer des choses. Tozo ka ba témoignage belé. Yana ba frère belé. Ba bisi ok d'accord. To peso mutuka, to peso mbongo, to peso boy, tozo so marché, tozo so produit. Mais yo oza obligé, il faut oza la boye. Ba yango moni lelo parmi ba pasteur, parmi ba chanteur chrétien,
la plupart, bah, gay. Oui, peut-être tu es étonné, mais c'est ça la vérité. Nakoya tena okosa na komba nzambe. Tona ko lo babiloko na o maîtriser, je sais de quoi je parle. Ba frère bele bozomona, ba gay. Yango moni ba misusu ba balaka te, ba ko bala te parce que condition eza que yo ko bala te. Biso to support yo mais yo ko bala te. Soka ko bala peut-être na forme pour tromper vigilance. Mais li bala na pe o mela na ngote. C'est ça en fait la vérité. O eza kuna caché bino bozoye bate. Pourquoi batu ba oluka lokumu, ba osela nzambe po bazwa mbongo. Or Badeningonde, ba couple Bouloba et consort, ils ne servaient pas Dieu pour l'argent. Et ils servaient Dieu, premièrement. Ce qui nous a sepeli. Apambola e nanzela ya ndeko songolo to pakala. Ba pambolié. Mais ezalaka te que non, ok, d'accord, caché liboso. Non. O constaté, même comme mabano, mais mabano ba poto wana. Ezaki te que, en échange à quelque chose, au nom des aboyés, tétété, ba foute les billets, à que ça moussala nkolo. Bien sûr, il faut pas pambola parce que aux gens ramènent ma boro pambate, ba kabeli, ba pesi mingi ezalaki kokanise la bango. Tout là na ba témoignage bango belé, na landa papa Kabachi, soki Kabachi bien que j'étais encore enfant na yebi penza banzembo nete bato ba yebi. Tata na pesa ba témoignage lobi ya des fois to bano ki na ba église mususu. O ka mbongo kutu babo za tellement belé mbongo ka ba pesi bino eko quand même pas transport à bino nyonso. Mais on n'exigeait pas, on n'obligeait pas. Mais lelo koma bengisa musicien oyebi ya kombo wana eh yo za na caché $1000 ta oya oyemba na église na ah mais pratiquement même na convention akoya te ya omoni ebele nzamba tika bango passer moi pesa biso témoignage tanga za na kin parce que ça siko a basala ba organiser convention na église balobi ba bengisa songolo nzamba boyi bakoti mabondeli ndenge ezalaka babengisa pakala nzamba boyi ba tala ba musicien belé non et bango mo lekele bango mais finalement nzamba biso bango OK bo bengisa couple Bouloba ezate ke nazo ko sala publicité je sais pas moi ya mais et parmi bato to yebi batambola na nzambe tango ba osela nzambe na musique et na orchestre na bango moko groupe d'adoration na bango moko ya église nde mutu eyemba poani pourquoi nzamba no boya le fait étranger basangisi nzambe basangisaka nzambe te yo mona ka za mo elo mo muke ba pesa nga non eza juste moi nde biloko lelo basala nzambe belé lelo bazosala ba matiti so bima soni na Lubumbashi ya ko tana sa lolemo so ba niatio nzondo en tout cas so économie nyoso zali nango e obima yango bazolo ba mino bandeko bosambelaka l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Et ça, quand on a la bapongi, on a la semoule, on a la théâtre na YouTube. Non! Nazo chité, il y a un jeune frère, Karaya, Yemba Banzembo, a sepeli sabiso pena Banzembo nae, na opé sa détail trop na Banzembo Yemba, rabat ba comprendre. C'est un jeune frère, auto bimakalate. Neronabiso oyo, Azaki production productrice il y a moi aussi azala na poto France ou Belgique comme ça basali ma solo nde toloba na lingala bapesi Egypte bapesi mbongo na ba mambo je sais pas ba solo laki en dépit de ça ndeko anovanda na uleri na ndaku ya productrice wana elo ni eleki frère Nabiso. La plupart de ces gens-là sont des ndouleman, hein? Bandouleman, adorateurs, frère en Christ, non. Et ça, les amis, je suis chantre. Naïmbe la Ranzambe tel que vous me voyez. Naïmbe la Ranzambe. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, Tobanoyo Kabanzembo, il y a Mama Dorcas. Namwangolu Mukonzamba Salibiso. Vous voyez un peu? Oui, ce sont mes frères, je les aime. Nalinga Abango. Babongi Sande Bazonga Nanzela. Linga muto biso véritata yo salo pasi ke muto o caresser yo wana mabe mais azo parola zo lempa mais na sima zo tonga yo moi je suis pas ce genre à battre ouais so mabe zali na biso écoute mon frère o eza bien te bongi ça mais je vais t'aimer malgré ça voyez un peu parce que ata so muto mabe nde lobite ke fo yina muto wana oui
ndeko na biso mobali abanda kolia nde toloba na lingala malgré osala nzambe malgré azolia leki ya petit ya productrice bolimbisaka mpona baterme aobima na leki ya productrice esali ke comme bazalaka banduleman parce que eza bavi na bango toyebi impudicité ya makasi na milio wana toyebi esali ke un moment abwakisi petite asundoli petite mukolo leki ayoki epesi ekanda mais comment ça et entre temps bazali na baprojet moi kaso moto aproduire yo un moment il faut bobeta baconcert il faut ndeko na biso wana eza lisolo oyo tosalema récemment bato bazalaka na milieu oyo parce que nga na moyembi nayebi masolo ya kati bato bazalaka na milieu bayebi surtout bao baa na Congo bayebi lisolo na obeta so eza ya nani abetisaki ndeko concert moko quelque part bayokani nde bakokabolela mbongo parce que ezalaka bongo ti deal bosololi eza te neti ya baperiode batata na kala babengisi songolo abeti et peut-être producteur abisi ok d'accord obeta concert na opeso autant eleki na ok y a pas de souci merci gloire à Dieu basololi esali ke concert ebeta poso en d'autres termes esala mfuilu matanga do bato baya te esimba te esali ke faso fale bakabolela masolo eke bongo te esali ke babendani ekomi ya koswana ya bitumba tellement na kanda asaka na petite sœur yo saka na kutu na petite sœur nde ezalaka kaka eyinda ndeko akimi na ndako bapesa yango vanda akimi pas grand frère na ye ntango akimi pas grand frère na ye bon c'est la loi du plus fort bref babotola ye ndeko jeep babotola na babilo bakobotola ye bon côté mosusu epesanga mpe mwa kanda na sepelaki te parce que yango moni les affaires ne se traitent pas na maloba bino bosololi bosali bacontrat je sais pas moi il faut resigner poso ezali makambo ya signature balinga bate bazwa baavocat babundela ye mais ezalaka te yo ozwi produit ya mutu bosololi opesi ye mutuka ekomi oyo nobotole mutuka mais ça n'existe pas peu importe ce qu'il y a eu bref c'est ça banduleman bazalaka bachantre nzambe te la majorité nalobi te nyonso mais la majorité oyo bayembi na nkolo bacommerçant dernièrement nalandi émission ya ndeko na biso bolimbisa so natangi kombo parce que eza émission elekaki en public ye moko alobaki yango nalandi émission ya ndeko Michel Bakenda na Papi Mboma plus ou moins 2 mois passé ntango baspéculation ebanda koleka aboma tata azongisa boye il fallait koéclaircir opinion pardon batou par rapport à mambo na so ezali lokuta ya solo c'est vrai mokili elinga mpe kokosela bato makambo mingi bakosela ndeko bato makambo pendant ke bazosolola na interview na ye so boke na YouTube boluki émission ya Michel Bakenda na Papi Mboma boyoka mambo nazoloba le frère était clair dans ses propos alobi ya yembaka eza gagne pe na ye vous voyez un peu sikoyo soki yo oyo koyemba lokola jibe mpiana parce que bango bayemba eza kayu tu vois un peu ndimela ngai na kati ya bonzambe esimba te tu vas taper à côté lorsque nous servons Dieu dans l'adoration encore dans les chants parce que adoration ezali c'est toute une vie lorsqu'il s'agit d'adorateur tant baoloba adorateur elingi loba ba chantre te ya nzambe nde loko bato ebele bakanisaka no ba adorateur te adorateur eza mutu nyonso oyo aza na yesu na bosolo nalobi na bosolo ezaka te yesu moko ya tengu te na bosolo période mona no préparer émission ya adoration parce que fana banosaba émission mo sur adoration na luka définition ni na kotia par rapport à un adorateur baya bapesi ngango na pongi par la révélation le Seigneur me dit un adorateur, c'est celui qui a un cœur pur. J'ai aimé. Dans la mouki boizaki ndoto. Waouh! Oui, un adorateur, c'est celui qui a un cœur pur. Ce qui veut dire, lorsque le cœur n'est plus pur, l'adoration cesse automatiquement. C'est comme ça. Oyemba te. Mais tant on a vu à salité, impureté côté, osa adorateur te. On a to lobela on balasima, to luka émission mo to approfondir, to expliquer. Bref, et là le Seigneur au retenir le long de gonanga. Ça va très attention.
ça là très attention na lina loba sous penza troté parce que déjà to lengo ngebele et na lisungi na nkolo prochainement to continuer ko lobela sur mambo to zo lobela vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Le mystère de plusieurs sonorités, l'argent, l'amour de quoi, je sais pas, de l'argent et du monde, il y a luxe, il y a nyonso to enviera to luka to lingaka, faut que keba moto zo landa oyebite. Moto zo envier oyebite, mbongo na place zo uta oyebite. Et tant bat batie mbongo liboso, na kati ya makambo nzambe, en tout cas au dévier au lingo lingate, yango pola au pekisa, apporte pola au pekisa lobby. Si nous avons à manger à boire, cela nous suffit. Maman, oliaka pardon, à manger et à quoi nous vêtir. Ozo bomba bolumbu na oza na ngwana. Ozo lia mwali pa mwa kwa ngezo mona na kumisa nzambe pambola nzambe lobi et amakambo nzambe. Bible zoloba, le lendemain prendra soin d'elle-même. À chaque jour suffit sa peine. Bangambo mi lukela ya nini? Tia elike na nzambe. Hein? Bato lelo baza. Lobi baza la rate baza tout parmi bato ba rota lisute ba ope baza lelo lobi ba ozalate. Lobi ezala ya nzambe. Confie-toi à l'Éternel. Bref. Fais-lui confiance. Hein? À orienter à nino sala par rapport bongo mamorozala malamu ndengo zo souhaiter ndengo zo linga. Na lingi bino mingi que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV, Mafuta Yasika, une chaîne pointe pour la cause de Jésus-Christ. Partagez nos émissions, faites large diffusion, le Seigneur vous bénira. Yo zaki au son de ma voix, je prie que mon Dieu te bénisse, surtout à fungolo misu ba ekaekoya. On comprendre réalité to pe vérité à bamambo pe à mokilo ndenge ezokendele parce que le temps est vraiment mauvais hein? Oui, c'est pourquoi la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Soko bongisi te lobby ekozala trop tard. Oyebite lonyezo leko lobby. À plus. Merci.